Mondimi na mondimi. Soko bazwani likambo bake kufunda na leta. Ba memi ngambo. Eka tutuiba kintina nengote. Na sina limburela kabini yango. Mondimi na mondimi. Bozwana likambo. Bokini pa ya leta. Pati ya katela bini likambo. Ezali mabe. Eka sise utawoka nite. Eka sina ndo woka nite. Nzambe alivi wana ngana boy. Article 4. Lingomba esengeli kosala commission ya bato pona kokutana na gouvernement pona kozwila biso bandaku ya lingomba na biso oyo bato ya lingomba ya 26-1 babotola wana bamuta tobongisaki ndenge wana commission ekosalema tokutana na gouvernement po bato wana na mobulu na bango babotolaki bandaku na biso baparoise na biso na ba uniforme na biso na makambo na biso bazali na yango. Mondimi na mondimi. Soko bazwani likambo bake kufunda na leta. Ba memi ngambo. Eka tutuiba kintina nengote. Na sina limburela kabini yango. Mondimi na mondimi. Bozwana likambo. Bokini pa ya leta. Pati ya katela bini likambo. Ezali mabe. Eka sise utawoka nite. Eka sina ndo woka nite. Nzambe alivi wana ngana boy. Shuka nasala presque 5 ans na moni autorité basali banquette na bango président Angola dit je vais mettre fin à cette histoire. Président il doit te présenter au conseil des ministres c'est ça le programme tobengisa mokonzi apule yango komonaki président dos Santos asalaki invitation epai ya son éminence papa Simon Kimbangu Kiangani tango bakutani basololi papa Simon Kimbangu Kiangani alakisi ye monene ya lingomba yango nde bomoni preuve ya photo oyo mokolo président dos Santos ayambaki son éminence epai bakomi awa conflit na Angola esili. Donc yango oyo ce sont le démarche tozali kosala awa na RC po te ba autorité congolais Bayeba entre Papa Simon Kimbangu Kiangani et Paul Kisolokele qui est le vrai chef spirituel. Yango wana toye pona kolakisa na ba autorité na bandaki na ambassade ya RC na Kinshasa toye na Brazzaville tokutani na ba autorité centrale to expliquer bango qui est M. Paul Kisolokele. Mondimi na mondimi. Soko bazwani likambo bake kufunda na leta. Ba memi ngambo. Eka tutuiba kintina nengote. Na sina limburela kabini yango. Mondimi na mondimi. Bozwana likambo. Bokini pa ya leta. Pati ya katela bini likambo. Ezali mabe. Eka sise utawoka nite. Eka sina ndo woka nite. Nzambe alivi wana ngana boy. Atandele boko regrete ngai lelo bomoni ngai wa bomoni apale vraiment atandele atari kama mboke boko regrete ngai solo to mekanando ko tika mabe tozala makasi na mibeko tozala makasi na bolingo tozala makasi na misala. Wana nde Papa Simon Kimbangu azali fier. Soko sepeli na video oyo, olingo tala pe ba video mosusu lokola oyo. S'abonner na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kuna okorate le côté ba message ya Papa Ngenda musique kimbangiste ba kilt. Nyonso to sala ngo pomba te lelo lokuta eleki mingi surtout na milieu kimbangiste. Ba manipulation na makambo ndenge na ndenge. Kasi na page na biso to loba to koloba vérité polele sans tricage.